Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend kaka ya herbe ozali kolanda biso la famille. Vraiment toye kaka ndenge to mesala ngana bino. Rendez-vous na biso ya chaque jour ya tout le temps. To mesala koya kolobela o ezali ba comédien na biso vraiment eza musala o topona pona koya kopesa ba information. Topé o etali makambo o ezoleka pona ba comédien na biso bande kolanga vraiment balobi soki okoti pour la première fois na kata chaîne na biso ya famille Libota News TV kobosana te o s'abonner hein o s'abonner vraiment o cliquer la cloche ya notification pour que ceux qui te tiennent loko ozanga et le côté la famille vraiment tu peux essayer mon koba Bible vie quand il a patronne hein poutine de l'écriture maman la bango vraiment tu peux essayer puis bah gros bisous bambote ici cap azali la famille vraiment toye ka kopé c'est bien information j'espère que tout moni pe toyoki nini o ezokoleka et pas ba comédien na biso tout moni to la bino audio oyo ba comédien na biso oyo to moni na tie bomoni na tie bino na miniature to la bino boyo ka nini o ezokoleka eloko nini ekomeli comédien na biso bandeko pour la kozala mukuse oyo to moni na ngambu ya gauche eza ndeko na biso oyo tobengi na kombo ya Gabi Kiwaka papa na biso Gabi Kiwaka abandaki kojouer na groupe évangéliste na groupe évangéliste wana bazalaki na ba président de Vos bazalaki na ba maman Pati bazalaki vraiment na bandeko Kiro o atikaka biso na groupe évangéliste bazalaki na ba maman Marie-Hélène ceux qui vraiment boyebi ete nga na pesi bino ka rappel ndeko na biso Gabi a voyagé kala akenda mikili ya poto alors ba situation oyo ekomelie situation ekomelie la même situation oyo ekomaki na ndeko na biso Jani donc papa na biso akota ndaku po nini asala AVC asala po nini parce que akende kokuta mwasi na ye na pasteur Afranca de Liban de Kolangai botala makambu o bandeko na biso to pe ba comédien na biso ya mibali bazokuta nango na poto bandeko ezosala pasi yango na vraiment toye kobeta sete na motu nyonso moni moment oyo motu aza na bon moi moment oyo motu aza na vie eza nde moment oyo bayaka koloba moment oyo ezaka ke bokoki kotia quelque chose mpona kosunga ndeko na biso ya mobali tokotiela bino audio boyoka de Londres ndenge ameki koexplike et puis soki kaka wana te tomoni de Londres aza mpe na même ka bandeko na ngai ye moko aye kobeta lisolo alobi boyoka nano epuis tokoya apres taya korécupere ndeko na biso yango oyo récolte basali mpona frère na biso atiki biso tokosala yango mpona Gabi bakosala mpe pourquoi pas mpona nga mpo nga mpe naza na bamienance moko boye tokokoloba te mais naza bien oui naza bien mpo nga na musulman nga na musulman ocomprend uboye moni bato mosusu ezala botolobana na ye sikoyo mais lobi bayebi biso aza te tozovivre mais kati na yo oyo ozobula oyebi te ayebi baselo récolte na ozwango te nga na besoin nango te oyebi ke nga récolte naa na besoin nango yebi pourquoi naoyebi biso na kuru dimba naoyebi biso na kuru dimba nga ti lelo basengaka nga lare na ye la epuis ezalaka bakombe boyokaka ngo na voice 60 000 balles ere moko ekitaka 50 ere moko ekitaka 40 yo olandango te lare oyela miki basengaka basengaka choisis matata s'il vous plaît choisis matata en céleste vi na biso totikala na yo moko oyo okotaka baproma bato ozepe solution choisis matata encore une fois de plus Adolphe Muteba Chilamwina patron bosunga de Londres te soki fo ezonga te tosolana makambo alaki important wana entre parenthèse basenga kolaka oyela poto non mingi yo oza moto acommentaire ebele obeti ngelingeli nazoyebi biso na série n'esprit ya bien amesoki te omoni otuna nga question moko ya bien awa ozwi réponse nango te bato baa na besoin nango répondre ezalaki soni ezalaki badéception okuta ye nango baconseil nini baconseilla yo mpo lelo toyambo boye voilà mpo baka wana
ndeko na biso Gabi Kiwaka aza na AVC jani akufi nango ipare bandeko ebele baotala biso baosouffrir nango nazwi ata ba 10 000 appel ya bacongolais mingi toza même kana jani mais nezi vero osali na pane mina kokende wapi bana nakende batika bona classe nazwaka bango te ya poto eza mboka moko boye nayebi te kwa mais yo osala nini mpo ozala ogarde eloko nga nasala yango kisi ya liboso oyo ekoki kotenir yo debout makambo ekomelo te etiao na se bato mingi namonaka azwi problème ake na bara akemela po abosana après quit ozonga moto normal kisi na ngai ya makasi oyo esalaki no ti lelo bomona nga na comprenaki no nzambe nde moto apesaka ye moto azwaka aza maître ya temps mpe ya circonstance ye moto akangisaka biso soki esimbi te gloire à Dieu soki esimbi gloire à Dieu donc ndenge tokutanaka bo nzambe tapermetaki tomonana donc faut kopesa mikumbano to pa nzambe amen tout oyo koyela yo babotoli yo nyonso oyo omonaki ko nazangi nzambe sa explika biso. Et voilà la famille, j'espère que tout lundi de Londres très bien. De Londres à Sengi lisungi pour ndeko na biso Gabi balobi ndeko Gabi aza vraiment malamu te bandeko nanga ti omoni tozoya kobeta sete tozoya koloba parce que ndeko tango aza na bon moyi c'est le moment ya kokonzele mutu ya kolukela mutu azwa ba soin pour que ezala bien tozela te mutu akufi ndenge ndeko na biso Jani azaki na ba problème bato bande kotala kaka malgré to bande kosala mais ezalaki insuffisant alors ti ndeko kokufa tomoni bamonta ya minene ebimi yango en tant que artiste na biso ba oyo tozala mpona kolobela bango yango toye kobeta mwa sete na moto aza na motema aza na bonne foi vraiment toluka kokota contact na bandeko baza na poto oyo bandeko mosusu baza mpe ebele awa oyo tokoki koluka moyen nini ya kosunga oyo ezali ndeko na biso Gabi Kiwaka oyo aza vraiment grave aza bien te bandeko na nga tozela te soki toyoki ndeko na biso Gabi akufi nde sikoyo tokoluka kosala bacotisation tokoluka kosala soki ndenge nini parce que lisolo na ye vraiment ebetama mpenza mingi te ezobetama ala makambo ya Jani Fai nde tomoni mpe lisolo ya ndeko na biso ebetami parce que ye mpe aza même cas yango moni ebimi toki pe kuna de Londres pe abimisi bandeko nanga toki de Londres lobi ye pe nenga aza wana Charlie Malula o azaki mwasi na ye mama bana na ye akoma kosenga ye mbongo oyo amemelaki na poto bandeko nanga yi toki ndenge de Londres apesi montant donc pour dire que soki bomoni de Londres abimisi boy c'est que vraiment ça ne va pas parce que la de Londres ndenge wana aza mutu mo peut-être pe alobara penza te ki aya ko bimisa ba biloko ne toyebi de Londres ndenge bande ko vivre to pe ndenge avivaka soki bomoni ti andimi aloba boy c'est parce que peut-être azape mutu ezo chauffer ye et le bien on y moko soki lelo tomoni aza na bon moy eza grâce ya ba prière donc ibandeko na biso o baza batu moko ya kotiela bango maboko ya koluka kosunga bandeko tant de Londres lobi to yoki biso nyonso alors to luka kobeta ngo karaté ozomona parce que biso makamba bomona tozaka tozobeta karabe ndeko alobi ndeko asengi lisungi alors c'est le moment ya koluka kosunga o ezali ndeko na biso mobali na komba de Londres kosunga pe ndeko na biso Gabi Kiwaka to sunga bango vraiment ba artiste na biso o ba sepelisa ki biso bazo continuer ko sepelisa biso neti Gabi to ebika kenda poto ke tala poto yango akota na ndaku tala poto makambo ekomela ba ndeko na ngai vraiment ça fait très mal et tout ça la passe na makambo basi o ya mabe o bazo sala mibali na biso na bandeko na biso ba congolais la poto o bazo sala mabe ezo sala pasi mais bandeko nanga eza pe ka mibali te eza pe na basi o bazo souffrir ceux qui bolandi bisika mususu eza na basi nga na landi ba information mususu pe eza pe na basi o bazo souffrir pe na poto o pe mibali ba osala mabe dans makambo o eza kaka mibali te eza pe basi bazo souffrir eza vice versa alors to meka ko changer ba mentalité na bino ya biso bino pe mibali lelo po basi ba koma boye eloko nini o bino bo osala basi po basi ba koma boye ozomona leto condamné kaka basi mais mibali eza mibali ebele na poto oyo bazosala basi mabe ozomona de Londres tia komi na niveau bakoma na Charlie boy c'est parce que ye pe azwaki relation mosusu na Kinshasa oyeba pesi yo mikanda ale mwasi asali makambo nyonso mpona yo obalukeli okomi oke kolinga mwasi mosusu na Kinshasa malgré ayaki koexplike biso ke ye alingaki mimi après
que Charlie a bien gagné, mais il a point d'interrogation. Voilà, il y a lobby to yébité. En tout cas, Mibal na biso bande ko na biso ba congolais to artiste na biso boz à la sérieux na ba relation au bozozwa. Boz à la vraiment sérieux. Ceux qui boza sérieux et cause la bien beaucoup kutana na ba makama oté. C'est parce que boza sérieux té yango na bozo kutana na ba problème oyo. Il faut vraiment te mettre à CT. Ceux qui sont sérieux, en tout cas, beaucoup de problème au thé. C'est parce que vous êtes sérieux, bozo tambola la limemia te, bozo tambola kitoko te. Yango pe basi bazo ba réaction mususu bazo sala makambo mususu tango sko moi ça ko sala. Allez, moi c'est d'accord ma mais bozo bosala oh bino bozo sala. Vraiment ça fait très mal. Mais pour l'indécollation Gabi l'intimité parce que avec vraiment un frère évangéliste en tout cas na koki kokota doute me balobi pe bamelaka moto mbondo te po basala nzambe mingi bato mingi bazobatama na nsima bible ozomona moto asimbi bible kona monoko na ye kombo nzambe me azosala autrement donc nakoki komele mbondo te me nayebi te me version biso tozwi eza bongo akanga mwasi na ye alors choc wana akoka kosupporte yango te epesa ndeko AVC aumeli na AVC na ye alors santé na ye na minute oyo eza bien te donc nouvelle wana eza kitoko te na matoi na biso bandeko na nga tomeka kosala quelque chose mpo na ndeko na biso vraiment Gabi ekosala bien ekosunga la famille parce que baza baartiste na biso oyo basepelisaki biso vraiment totika bango boye te soki likambo ezali c'est le moment ya koluka kosala cagnotte. C'est le moment. C'est pas que ce soit koufi, nde bokosé les cagnottes. Ezaka kitoko te. Ezaka vraiment kitoko te. Yango moni biso le kwa toba pandisango. Toye wana ka pona ko beta sete bandeko na ngai. To mekana ko tala bakaya bandeko na biso. Lokola likamba jani ekole li biso. To meka ko tala baka ya bandeko na biso ba comédien o pe baza même cas. Ozomona. O baza même cas na Jani topé musu baza pe kakut koleka Jani alors baza na situation oyo alors bandeko nanga tozala wana pona vraiment komeka kotala qu'est-ce qui ne va pas nini oyo tokoki kosala nini oyo esengeli na biso tosala pour que ndeko na biso bazwa soin moko approprié ndeko na biso vraiment à sentir que azalaki na bandeko to azalaki na famille moko oyo ezali famille artistique na ye batiki ete na ntango ya pasi bayebaki te mais ntango baye koapprendre baye koloba et puis basungi ekozala bien omoni lisolo oyo tellement moto aza na poto bandeko baza na poto ezalaki kaka garder mais ntango bato bamoni likambo ya Jani ekomi alors bato nyonso babi non il faut tobimisa il faut toloba oyo ndeko na biso azomona basali mabe te de Londres asali mabe te yokaki mwa bato ebele babeti mwa lisolo yango vraiment esali bien alors bino baobolandaka famille Libota News TV alors lokola ekomelaki biso vraiment tokokai mpe kobomba sango oyo te il fallait toya koyebisa bino babi le cœur sensible vraiment tosala quelque chose mpona bacomédien na biso ekozala malamu mingi ekosunga la famille merci beaucoup na bino nyonso bolandaka biso na bino nyonso bolingaka biso chaîne ya famille Libota News TV balobi oyo aza famille Libota solo vraiment akende kotala filme na biso ya Mastor filme moko kitoko ezopesa elengi vraiment na kati ya filme na biso tokota ebele tomoni trophée ya mama Belvi Kandila patron na bandeko tokoya mpona koexplike bino eloko nini oyo trophée wana bato balobi niveau balobeli yango vraiment bandeko tokoya wana mpona koexplike bino vraiment bandeko bosabone te bosabone quant à moi natiki bino se retrouve